Nazali le sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui. Na yango bande ko balandi émission ezui na pesi bilo mbote bisika nyoso ezwa mebino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Pasi pe ma na République démocratique du Congo pambate ma o ma koleka ma ko sala pasi. Tango tolobaka bato balobaka ete toali bongo bato ya mitema mabe. Natina ete tolingi bongo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo te makamazalaki mayeke kasi lelo na banze ete pole momonani ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo la bato na ye bali bongo ba Judas bayaki bongo pona koteka ekolo bayaki pona koyiba misolo ya bakongomani kasi bakongomani bakoki kotika bongo te yango nde etumbezeli bobele kokoba na banze ete na ngambo ya boyoka na bango bokoyoka nanga lolenge kani abandaki bongo komoloba kotalisa ete ezali kuna ya kozoko pamba te batunaki mona mboka nanga balobi ete bino ndenge bozali wana bolela biloko kosala baboke bole kosala ba théâtre pe bozokende bazomona biloko lia komela makambo bokosala na ngolo ya libongo makambo ya lokuta boyoka na bino ya libongo malamu te kasi na monoko nanga lobi est-ce yo so mona moto azala camarade ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo moto akoki bongo komosala ke camarade na Félix po to yebe malamu kasi na maye o mako sala matomoni ete suka ya manda ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ekoki yangwana bali koyiba bongo bali suko yoka soni te pamba te soki penza bayebaki ete bakovana kiti na bango bokonje seko na seko mbemba azali kosala makambo bakosala te bakomi kosala makambo malongo bani te bakomi ko détruire mboka balingi batika mboka pena na kao yango ezali kopesa pasi pe mawa teo kana bayi mapinga oyo bakendaki pona kowa pona mboka nini balobi ezale nazala tozalaki na Goma tozobela na kati ya Goma tozaba blessé tobimi kuna bitumbewe kokote biso na Goma toye koto tosali 4 mois kuna ata ni paiement tozwi mbongo te ni kolia tozolia te lelo tosali déjà 4 mois tobimi kuna na effort ya tolala libanda tokomi tobimi kuna na renfort ya baboti na biso tokomi awa ni avole pe to senga bona tobima ezate bongo pe ezali te biso tozaba soda touti Goma tobundi bitumba na M23 na Goma ti ndenge topalanga na Goma mutu na mutu akena ndenge na destination nkoni mais siko awa toye awa na Beni esika base ezali fallait tokoma Kisangani mais toza na moyen de transport comme la Kisangani te ça fait d'aba misusu awa ba beti ba 2 semaines ba 1 mois ba 3 semaines kolia tozolia te tozaka négligé tolala kana aéroport na libanda yango moni toza na bosenga gouvernement ayeba ke biso toza awa yango moni asunga biso vraiment tokoma esika ba unité ezali po tokoma Kisangani po to rejoindre esika ba unité na biso eza po to sala musala po toza ba fils toza ba soda congolaise pasi pe mawa tolobaki na bilo te Kisangani na maboko ya ba M23 bilo boyaki Kisangani ezalaka lisusu ya biso te wana so boko yoka na elipamba bako rassembler ba soldat yoka loko bako yebisa ba soldat bino bozela awa bovanda awa oleba attaquer bango bakenena bako vanda tango kaka boko yoka kuna yindi ba boko ndimelanga boko yoka Kisangani ya litombe po soki ezalaki tombe te tala bayi mapinga ndenge bakolela lelo po bazongisa bango bakima tala Kisangani bali na nzala bali na pasi bato ya bolobi bakobunde tumba FARDC na biso toki mawa équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mawa bato ba michebo moina bango bakufa pona ekolo tala bango wana mais awa bako détourner misolo ba 58 millions et ba 38 millions et ba mbongo ebele mana nangana kunia de longa ba condoléances ezobunga la République démocratique du Congo lelo tozali na biso kala koloba pambate bande ko balandi mwana mboka Joseph Kabila Kabange ba destitué ba longolié en tant que sénateur ezalaki opesi mbwa boy i 2 pes kuna na PPRD mais réponse ya bayi Kongomani ezali nini Kabuya toleka etumbe makasi pona yo etumbe makasi pona yo
Etumbe makasi pona yo, etumbe makasi pona yo. Maboko Kabila, 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 beti maboko temba. Viva, 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 viva. Akobanga te, akobangisa. Akobanga te, akobangisa. Toche, toche, toche. Amaule, 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 amaule. Itela, mama, alela, soso, alela, mama, alela, kokodioko, kokodioko, Kabila, amaule. Wana boyoki bakongo mani batelemi balobi etumba e makasi balobi bango batelemi pamba te Joseph Kabila kozongela bokonzi na ina fungola bilo nanu na boyoki mwa bato ebele lokola dialogue ekosalama na ngambo la ngambo bokeba bokamwa te soki boboni Joseph Kabila zongi président de la République kolongola ena Sénat wana e ali teke bona mboka Félix Antoine Tshilombo batole balongi te e ali ndena longwa sénateur bampete koyanga poto kuna kozonga bazana esiko baokanga te mais pour l'arrestation de Louvunu baokanga la bango yete mais yenda se préparer en conséquence tena longwa Sénat na kozonga lokola l'ancien président penazwa na récupérer pour passion na ngezali ko sauver Congo pour yemoka lobaki etumba eye makasi soki bozali koyeba ke yela bananga bazotambola longo to la ba Rwandais bozotala teke bino moko bo pesa ye ba piste kozonga la mboka bozo préparer déjà carrière la bino fin mandat po boko kanga malelo te
ba député pe ba telemi balobi il faut justice et salama justice eza na poche mutu to lobaki en uta kalakala et ko salama mukolo nini IDPS pasuki IDPS panzadi bato na bango moko bakomi koya kolobimisa basekele mais biso tozali kotelisa bino na ngambo mosusu bokeba il faut ba congolais pour se préparer en conséquence qu'il a médié d'état le temps que tu manques les comptes bokela le connaît femme pekato il faut se préparer pourquoi makambo oyo mazali komi lengele la kati ya république et ali bongo malamu te tozali kopesa mona mboka Martin Fayulu madidi pe maboko na ndenge azali kosala ba démarche ko kede pe ko solola ami lengele pe ko zonga ko bunde tumbala ye poazo esika na ye ya tata mokonzi mo ekolo ya Congo oyo ezalaki destiné pona ye na 2018 pona ko rassembler ba congolais nyonso bazali esika moko pe Congo ezonga mobimba pambate gouvernance par deux filles na bato balonga kite tala bisika bakomisi mboka la kao lelo na kacha boyo kaniwana ya kokele kosamba ka bananga bazola kisakezo lebela bango eloko te bananga baza déjà na décision pe na makambo bazali ya chiranga no maloba ni nanga lobi mingi na Congo ngana sana kacha yango na wosala cop na ena doa na yebi ke Tilombo azamu kya lokuta kabali solo boso la nini azamu ibi bozo solo la nini akoki ko kamba mboka te oui siko bozo solo la nini na yebi saki yo ke biso tozana cop moko na yete ko sala cop na ye ezali ko se compromettre o ezo sala makuna tozali ko bana yebi si yo pona nini tozwa to komaka na niveau ya bitumba ndenge to komile poto lobi ke makambo eza na Congo ezali ke tozali suna etate FABC à Bomango. Police koloba kututi. Daza bato ba tracasser. Justice est comment atia ba luba kaka po eloko ne za tribalisme. Boalinga kate bato musu ba lobeloko opposition boyina bo. Justice ba luba te mutamba mu luba ta. Dictature zamu jakasai. Dictature na lobite ke ba kasai ba za ba congolais te. Ba conseiller ba kasai. D'ailleurs bango il faut ko protéger bango makasi. Pour bango ba bebiseri bango ba kombo na bango nzokande mibi nyonso ba kaza di basali bakanisa ka batinda ngo kuna na Kasai nzoka kuna na Kasai bazo souffrir sur grave zaleza kuna ko sakana te le Kasai so de doa na doa tozolo baboy biso yebi ke crise tozana kati il fallait aussi sango na masolo il faut aussi sango politique. Et tant que vous avez dit que na bunagana na ruchu so ito so la kabe makambo esili po fale boyo kabiso tozaka ba congolais so na ba raison na biso siko lokola gome kwende a dimixiko ke sia lobaka na batinyo ke non jamais akoso ala biso ti siko ba komi kotanga ba communiquer na biso na RTNC na présidence pe batangi pona ni tolobi ke biso tozali bato ya kimia tolingi kimia. Ce qui te cause de résoudre le problème autozana. Pour Congo est Koko na été. Congo est bisognos. Ninga zulu bana huwa oteka ba minere nyose ya Congo. Nani akundimira? Aki oteka ya kabe kama. Mewe ya Katanga tokondimate. Ya Kivu tokondimate. Ya Ozaire kuna tokondimate. Ya Bandundu ba Congo tokondimangote. Alors tozoba problème autozana ngo ezali problème otokosi sango na masolo. De tout ça, kuna kokende na masolo ezate ke za cop biso cop na biso zali Congo to moni ke bozo sola bien bo se retirer ye pe a libérer moi bande kona bino akanga ki bango to se retirer pona ko sola te to se retirer pona bonne foi ezaka ka wana te to libérer ba ebele ba plus de 1000 plus de 2000 FRDC otokanga ka bazali ba prisonniers bazali ba compatriotes eza bonne foi na biso nde tozakolo pona to lito pesa chance na masolo mais loko moko kobosana te ndeko wembi kobosana loko moko te nanga lobi Kinshasa ezozela ye nanga lobi pona bato bazoyebisa nanga sala noki Kinshasa ezozelanga maloba ya nanga cela veut dire bana ko mususu
na boyokani o te po bayebi mona mboka Félix Antoine Tshilombo malamu na lolenge na yazali. Alors ba congolais boza ko s'attendre la nini lobby bolingi mboka la biloto bolingi yango te. Ba mama missionnaire na plus 32 la mboka nita babe faut que moto pe bakoka lumumba Guillaume Ngangulao ba mama ya moto mojali mozima mite. Assalamu alaikum na mama Jawa pe ba mizema biso bobo na South Africa na mboka ya Guillaume Mpinga. Yanga mokonzi na Angleterre mboka la bino yangoyo lolenge zo tambola. Nini bozali ko s'attendre na mboka la belo lobby. To bunde tumba ya lolenge nini. Batu baloba lolenge nini. Pona Kabila kaka mbongo ebimiso ki 58 millions. Mais na bato ba okanga Kabila te. Pona Pierrot basalaki cop boyebi misolo ebimaki. Pona bato mususu basalaki ba cop boyebi misolo. De mbongo nyoso ya Congo so keleka la mona mboka Félix Antoine Tshilombo la bato nende bazako kabola. Siko boyebi sangai. Congo toko tikaka Félix asala kuba na e. Lobi nango bolela. Lobi nango bolela. Na tango oyo batu nyonso oyo bolobaka po na nation na bino. Boza pe na longueur d'avance. Boyebi pe makambo ezoleka. Position na bino siko ezani. Po balkanisation yango wana. Bananga bazozela ba pesa bango baza nango posa soki te ba okoma Kinshasa. Poko lobala ba ona lolendo aboy. Baza trop sire. Et puis alobi ayebi Félix bien. Donc à quoi on sala kutu buzo banate. Bande kolanga ba congolais. Pasi tango ba détourner baza ko détourner. Tala ndenge baza ko tika Congo. Tala lolenge ba tiki Congo kabu ya tchelenga na nzela oyo. Bon, awa ozomona donc bande kona biso ya Kinshasa bozalaka na mwa tembe mingi. Aso tozomona nzela tala. Nzela o toza juste na province nouveau province o ya babenyango ba ouele donc na buta pour le territoire bondo tala nzela niveau ya nzela oyo gouverneur en place ya Zali tala nzela ba moto ndenge vandi ba monta bazo souffrir mais barrière soko lobi olanda barrière ko kozala ta 10 bambule zo betela batu na nzela ba barrière ta 10 péage route 10 000 francs. Et c'est route au péage à Tabino Moko Bato Bandeko ya Kinshasa boy bisaka nano bakonzi ba osala misala nzela lokola oyo eza nzela ko futa péage route à Tabino Moko po bino bata Kinshasa nde bolobaka non eza ba montage lokuta tala yango ngai pe mutu oyo nazoloba ngai oyo naza sur le terrain ozomona bolobe ya no gouvernement biso oyo toza sur le terrain biso nyonso to biso tala bato balala ba semaine nzala ba mususu ba 3 jours yango yango tosali publication oyo bomeke mpe ko solola bolela biso mbongo pamba barrière moko ezozala 12 institutions police de frontières azovanda place eza limite ya frontière te katikati ya nzela azosenga 1000 francs police de frontières azata na limite ya pays te Direction générale de migration DGM azosenga pe mbongo aza pe na frontière te azosenga ka ba congolais bazoleka na balabala bayoke babilanga donc misiki ya bandeko boete tala mutuka ezindi pardon boete bandeko bomoni nde baotika Congo bazata na tina ya kobongisa te fo babebisa pamba te intérêt na bango yaki ya kobongisa te eyaki nde bazwa bakokisa baposa na bango basoutenir bekipe ya bato mosusu bakende kokende ko soutenir ka ba mindele eno babongisa Congo parce que ce bazalaki na posa ko bongisa me basi babongisa tandambo batiki Congo eloko moko te ba programme Angola bondi ya botarde bono ita RMC ko komela bilo mamour d'Angola la mokita no Florence ya Matondoli yanga mokonzi na Angleterre Congo etikali vide entreprise te société te eloko moko te Congo milelo na milelo ben paiement makambo nyonso ya Congo yali bobele melio papa Denis Congo ezali kokende kokufa banzela ezali te eloko moko ya malonga ezali te banvula o ezali kobeta je vous dis catastrophe
moyen tato la sabelo ezate potine eza isuste catastrophe la zali koyebisa yo nzela ta moko ya malonga ya lite embouteillage ko bana bana 5h du matin 4h du matin donc soko lingo bimane siko koma bien bima ba 3h 3h po okutana ba bakolo maboko batelemi ba kozela o po bayiba yo po bakata yo donc irresponsabilité ya gouvernement oyo po bayaki na bango pour la copier nation bayaki pour la koyiba nza komba folange itungia on se manque pas de Dieu. Quand Dieu dit une chose, ça va s'accomplir. Les lots comme wapi. Accomplissement malobanzam. Boboya ki bo finga ki bo beta ki bo boma ki bo luka ki aujourd'hui bo pia biso no sens il de pèse. Partout bozali ba maman na ngai ba papa na ngai to telemako. JKM le number 1 océan de la presse congolaise. Gauthier Boulay. Toujours bela bilo moninga JKM to telema. Maman Célestine, papa Michael. Papa le frère de maman Clarisse, la patrouille la mort nous vaincrons. Ba maman ya Canada. Na Suisse bino tout beau telema ba maman Dolo, maman na Jolie. Moi la mère de Brino, partagez mes émissions, likez, tcha ba commentaire, ba sélection pe ba j'aime. Bon s'abonner massivement. Bosolo zaka bosolo toko bundela ka mboka ata ba tshele biso mboka ba luka biso place toza ceux qui te kufika pour la mboka ko zala ka bien parce que rien ne va bolinga te Congo eko kendela maboko ya bato wana soki ba vrai congolais bo tiki la blomboka la blondengo parce que rien ne va bato bazo pe maté eloko ya malonge ezate yango tozali ko bela bilo ba congolais partout au bozali Totel mato bunde la nation na biso. Ba congolais boza na droit na bémission la bilo la banini bo eveaka conscience. Bolo on a besoin d'argent biso nyos. Mais total na valeur ya République démocratique du Congo. Total na nous lelo Traoré na 2 ans na yé. Bozo ka sonité mona mobala osala makominene. Aouti ko répondre pape de moi nous a sauveur parce que Mobutu ne mtalinga zoli kambo na Kadhafi nde baboma bango. Alors moi na oaye loko la sauveur d'Afrique mazali kolela lobi gâchette ezande la Congo beta gâchette Afrique ngenga parce que biso ba africain to telemi akomeli mwana mobali oyo pap alobeli bango comment baza ko détruire république alobeli bango comment bazo sakana na ba africain aboyi ko kende bakambu ya Trump. Il a peur de personne parce que l'obin a poni Poutine comme allié. Ce que vous avez faible, Luka ta muto za makasi. Ce que vous avez fort, Luka pa allié na ozala fort. Mais yo za faible, ce que le comité ka la bateau balinga kaote. Muto ko sécurité wazate ba ko dinso la libulu mama Jawa. Ba konyo kobino. Bo s'abonner, bo liker, bo partager mes émissions de la chaîne La Libération. To bunde tumba ya ba vie, bo partageaka. Batu no bayoki ba vérité oté. Ebele pe ba yebi chaîne oté. Po miso bazo benga mama tozo ba pela batu. Partage na yo ezali kozwa bénédiction pour zo aider nation na yo. Mama Bonheur. Mama Genise Manga. Papa langa Valérie Pété. Président Valère Mangituka. To benga na bungisi ba numéro la bino ebele. Ba maman missionnaire. Équipe pour la thé. Gauthier Boulay nazo benga bino parce que tout ça na matanga. Na se ba robimisa programme ba kopesa kabuya. To sombata cercueil. To simbata $300 to pesa bango. Po ça la paie bien. Azala ki membre la biso eda ki biso. Ngaso na zakala bambongo mena senga raté. So na senga bino po na zakala ngote. Na yebi bino pe boza na ngote mais quand même bino ba misala na bino zo futa bino boza ta na mo facilité ko pesa mutu $50. Ezako ça la passe pe ma to landanano ex-premier ministre il y a eu de pèse nini alobi par rapport à Kabila. Les amis, l'ancien premier ministre Bruno Djibala, transfuge de l'UDPS à l'époque,
sort de son silence pour faire un témoignage sur Joseph Kabila. Mais ce n'est pas possible ce qu'il dit. Ce n'est pas possible. Écoutez. Jusqu'à ma nomination, le 7 avril 2017, je n'avais jamais de ma vie rencontré Joseph Kabila. Jamais. Jamais. Même pas au cours d'une visite de nuit? Non. Je le voyais comme tout le monde sur le petit écran. Et 3 jours après ma nomination, soit le 10 avril, il me reçoit dans son bureau de travail de sa résidence de GLM. J'entre dans son bureau, il me serre la main et me toise froidement dans les yeux avant de me dire... Il vous toise? Il me toise froidement dans les yeux et longuement et me dit, Monsieur le Premier ministre, asseyez-vous. Ma surprise, c'est que ce qui sort de sa bouche, les conseils qu'il donne, la culture générale qui dégage, les envolées lyriques, un Français qui n'a rien à envier, à Chateaubriand, ça me laisse perplexe. Vous vous retrouvez en face d'un Kabila cultivé? Oui, je suis épaté. Vous qui aimez lire? Oui, je suis épaté, je me dis, mais tout ce qui a été dit, répandu, colporté à son sujet, mais ça n'a rien à voir. La première impression qu'il vous donne est plutôt positive? C'est une plus que positive. Un homme posé, cultivé, et qui dit des choses essentielles. Et je suis sorti avec un étonnement pour dire que il ne faut jamais croire à ce qui se raconte, il faut plutôt vérifier. Et je viens de vérifier qu'il n'avait rien à voir avec tout ce qui a été dit à son sujet. Quand il préside des réunions de conseil des ministres ou d'autres réunions interinstitutionnelles, quelle était son attitude vis-à-vis de votre personne? Généralement, c'est un homme qui a beaucoup de respect et de considération pour ses collaborateurs. Avant la tenue du conseil des ministres, nous avons 30-40 minutes de concertation pour que nous ayons un entendement commun des problèmes. Un tête-à-tête avec lui. Oui, un tête-à-tête avec lui. Et avant d'aborder le point en conseil des ministres, et il parle en un homme posé, un homme attachant. A-t-il pris des décisions importantes sans vous consulter? Non. Non, lorsqu'il y avait une question sur laquelle nous n'avions pas un même entendement, j'allais à son bureau, je le voyais, il me recevait, nous débattions. Ah, ça m'amène justement à poser des questions sur les divergences que vous aviez. C'était de quelle nature? Oui, nous débattions de la question, si bien qu'en conseil des ministres, il n'y avait aucun accroc. Il y avait donc une convergence totale. Donc nous n'avons jamais eu de divergences substantielles entre nous parce que tout était aplani avant la tenue du conseil des ministres ou avant qu'une ordonnance soit promulguée concernant tel ou tel. Mais à côté, il y avait son entourage, la guerre au palais qui ne manque pas toujours. Vous êtes-vous retrouvé parfois victime des combines, à glisser sur des pots de bananes, ou certains qui enviaient votre poste? Jean-Pierre, ce sont des choses qui ne manquent pas dans les sphères de pouvoir. Mais en ce qui me concerne, le président Kabila avait demandé à ses collaborateurs de me prêter main forte, de travailler sincèrement avec moi, et tout s'était très bien passé. Voilà pourquoi nous avons... Congo est un problème sérieux. Bruno Tshibala délit de pèse. Ezo ça la passe na mboka oyo. Ezo ça la passe et pour tumbo Kabila zo bunda. Ha tokeba.
Sassuna Lisuba. Tokeba. Parce que le gouvernement a Félix, c'est déjà gouvernement partant. Bah, ebi que toko kende yango moni ba osaba désordre. Nzamba zo fia kola bango. Bokula ga ikala losako. La Chabienne. Pasteur Willy. Namo Carmel na Akem. Maman sociale la Chabienne, toi la posa la bino, toi la matanga. Botala lelo mboka. Yango tozali koloba ete to sala ka choix mabete. To sala ka choix mabete. Nazali ko regretter lelo bande ko la biso. Respect zate na Congo na ebité so to amodi. Lelo oyo histoire ya ba foyer ya bato lokola Kofi na li ala mwana Eddie Diston na Cindy le cœur. Mais na moni ba tiktokers, ba tiktoker, ba zui yango ba vandeli yango soki balobaka ta pola Congo la bango boyemeza malamu. Donc na ebité boza déjà na poto, bolobaka so bokomi na poto eza paradis. Mais le coup la porte ça paradis te boza ko souffrir na kati talandenge buzoba na bino ya kokele ko exposer ka ba famille ya bato. Et puis moi je dois dire à Didi Stone, muta kosa ote. Ozana malédiction faisait 6 tanga yango. Muta kosa ote. Peu importe papa la yo akabola la maman la yo. Na balolenge la bango. Kofi azala mobulu ndenge bino bozo koloba. Ya kobosa na ke yope Didi Stone botama na ona kindumba ya mama na walia. Po wana tangu baboti yo godenda za na ndako. Ngala yebi histoire wala ponga na tangu godenda za kenda ka nini. Ya Johnny kwa yebi. Ma godenda za na ndako. Akima libala na yeko kima sans cause. Nazo chance ko solola mama wana. C'est que ça l'état mu Kofi a présenté yo la Bercy. Tant que ko beta ba Zénith de Paris na ba Bercy wana. Ba bota ona kata libala te. Ba yeko bala mama na après yo so bota bi mo si muso zakala ndako. Et puis bana bino bokota la ba foyer ba para la bilondene. Ozana malédiction effaisée makamna bino talingate. Nalinga na bisa bande ko langa ba congolais. Loko bozu monopole koloba bolo bela mboka parce que la mboka ba paya ba ko bengana ka bino un jour. Il y aura un jour tellement faisabilité la bino za kito côté. Bozo présenter mboka partout dans ndenge ya salité ba ko bloquer les bino ba biloko wana. Parce que bozo ba ko pesa tolité. Moi na nyonso to saka boboti na été. Éphésiens lobby, enfant, honore ton père et ta mère. Et c'est le premier commandement, pas avec promesse, pour vous, mais là longtemps. Quand tu insultes ton papa, peu importe dimension naïe, yo Didi Stone bakoye ba ondegeni so Kofite. Peu importe ma belle Kofi, il est le genre de la République démocratique du Congo. On lui doit beaucoup de respect, mais ceux qui ont moins ne ça n'a de filles, afin poli. Éphésiens 6. Malédiction le kolata ya Kofite. Mais en Zambé, aux âmes maudits. Mais là, boye bagate que celui qui tue par le paix périra par le paix. Ali, tango bane koye pa Kofi, attaque aux agi Kofi fil. Tango lingiye, o chemo tambo la o Kofi a sepele. Oye ba ete que godé ça ndak. Que godé pas ko souffrir, le lengo souffrir. Godé tika bana na ye. Diego, moi na Kofi akimaka pour la nini. Baroki wala bakimaka ndako papa la baro pour la nini na mon frère. N'est-ce pas ozaki moi si malam pour le loyo ko tuba Cindy li bende. Cindy azakaka mutu oyo nzamba atindi ye po ya kolongo la libala. Oza la reine Vachi, il fallait Esther ya ko bakola yo po Esther apesa kimia na bomo ya Kofi. Kofi azaki hérité ya ko perdre bana na ye parce que aboti bango ba mama. Mais néanmoins, ça qui a abonné au Lucalia, yo sangisaba na yesi kamako. Et le koyo saki la reine Vachi. Au monde ko saki plus belle. Alors, il fallait Esther Aya, Esther c'est Cindy. Oh le ko chape sengo pe sourire na Kofi.
Alors moi arrêter nanu ba futilité à buzoba bongo ba ofutaka bilo ba mbongo na gouvernement oyo po boya ko distraire tout un peuple balanda biloko la bilo buzoba le ba tala mboka la bango ndezo ke les rebelles bazui déjà ba mboka baza incapable de aider nation na bango baza incapable de créer une entreprise baza incapable de soutenir mboka baza incapable de bundira nation na bango ba kombi kolanda bino na makambo ya buzoba et bozui toute une génération. Biso o tozo sensibiliser tozo benga bango po ba ya baza la conscientiser ba yeba makambo ezo le kalambo kala bango po ba kota ba bundi la nation na bango parce que faut baza la peuple conscient et bino bozui musala ya ko déstabiliser tout un peuple po balanda kabino. Est-ce que c'est normal? Il y a des choses sérieuses dans notre pays. Tant il faut tout chamailler les na makanisi. Na biso ko récupérer nation. Ce n'est plus le temps. C'est le temps que tu as récupéré Congo. Et ils ont la maboko la biso totonga mboka na biso. Mboko ils ont plus de minéraux ils ont biki sa mokili bomba mboka moko salité makasi bo. Mboka moko ils ont nzelate. Ba boto le mboka partout là ba province la biso ba déstabiliser yango ba détruire yango par des rebelles nanga. Si aujourd'hui tozo karaba nanga na, c'est parce qu'on n'a pas de force. C'est parce qu'il n'y a pas de vrais Congolais qui veulent libérer leur pays. Mais tu as dit tout ça la fois pour la Colongola Félix. Parce que tu as dit déjà donné au Félix à Rosa et l'autre côté. Mais aujourd'hui, tu as dit qu'on est là comme Moïse. Vous voulez seulement un libérateur. Traoré a comme modèle. Oh, partout en Afrique. Traoré a bien une passion. Abandé qu'on est là comme Moïse. À lui seul, il a changé de donne. Mais nous sommes quand même nombreux, tu as conscient, tu as Congo, tu as Congo, tu as Mbongo à Congo, tu as Congo. Parce que si tu as Congo, nous sommes tombés là, tout ça, pourquoi les Congolais ne veulent pas libérer leur patrimoine? Pourquoi il faut attendre Moutoumoko Songolo? Nanga ça plus propre. Nanga ça propre. Nanga ça parmi bateau ba détruire Mbokate. Nanga ne mérite pas la mort na Congo. Parce que Nanga wana yeba qui secret a bafoué makamanzabe. Vous croyez que ndenge nzamba zotika satala sataba bunda azande la posa Nanga. Nanga aussi paiera par rapport à bateau bakufa. Bananga bakofuta. Bakabila bakofuta. Et nandiko le bango Félix ko basala ki couple bango bango so bakofuta po ba okena ligne moko. Vous croyez que kozalaka Félix ne bozola ba Félix aza mabe? Aza mabe parce que bino boyeba que Félix aza mabe bonga bo profiter na ye. Pe bo profiter ki na ye. Mais aujourd'hui bo moni que na ben wana lobi ye pas lesa batuna enda comme isko mabe po mpunda ofuta le soute. Ya bino zaki lesa mpunda lesa. Et bo déstabiliser toute une nation, ba innocent o bobomi ba makila la bango eza kolala. Basa na baboti te. Bana o bobomi sans cause, po ba lobelo côté. Vous croyez que Makila la banque koleka bongo inaperçu? Milliers de gens au bazar tués matin, midi, soir, violés même. Vous croyez que Nzamba Koti Kabilo Kabazo bete la bilo maboko? Non. Boya. Bo avancer, n'est pas quoi avancer. Mais beaucoup comme on a carré, oh les Congolais va vous faire payer. Oh nyo sobilo bosala na mboka o. Moto nyo so sala mabe na nation o akoleka inaperçu ta ko futa. Loba ke Nzamba zate. Bolandi Bruno Tibala. Kabu ya soki sabiso la nzembo ya Kabila top 6. Boza koyoka na aondeto sisi. Nzamba batela ba Congolais conscients. Abomba biso peu importe durée de la nuit. Le soleil apparaîtra papa Denis. Bitumba ao ata ezozwa sens nango. Ata lolenge eza ko kende boy. Mais ngala zali ko yebisa bilo te bo perdre likiate. Bo s'abonner na chaîne à Libération. Partout bozali. Ba maman nanga bozali belé moyena tanga bilo te ba papa. Nzambe ya lola abatela tout et chacun. Bitumba langa na bezali ete tozo bonsomi na biso to bika malamu bana na biso ba mama na biso bandeko na biso ba o baza ba chance ko bima bango to ça va
mais ba o batikala ba quand même na ba cousin famille nyonso pe yate ba yebisa bilo le solo Congo ezali pasi ko vivre la nation aboy mais lokola tozali ba kolomboka yango to komi bomakaka pomboka la biso bana na biso baya basepela tokozala banyama te biso so basomba biso tokotalisaka na bilo bobele pole oyo ezali koleka po ete moko na moko ayeba kozwa ntina ya likambo na ye tozalaka pour tozalaka contre te mpo nzambe alobi il faut to juger monde les 12 jugeront ce monde alors lokola toza parmi les 12 toyaka kaka koyebisa bilo bosolo lokola bosolo oyo bandimaka yango te mais lokola vérité eza tete yango ezo rattraper bino quand on parlait de Félix personne nous a crié mais aujourd'hui ouais bolamo Félix atongi na Congo wapi yango et toza koyebisa na bilo ete bomilengele malamu nzambe boyebi mokolo te boyebi ngonga te to bunde tumba ya bosolo mwana mère de Brino en Autriche ya Nikota Mutunga tozala ensemble partout bozali na bamboka nyonso na bengi bino mon ami Alino Mokonzi Alino Matomona boza tellement belé Mokonzi na Angleterre ah Big Daniel Ngenda boza tellement belé na kokosisa bino mokolo moko te bino tubo ebaki nazo porter bino na cœur mais ba oyanga to bengala mama Célestine to bengala ba mama missionnaire to bengala papa Michael yonde mokumbi yendati to bengala to lobi kaka la peur doit quitter nos esprits la patrie ou la mort nous vaincrons parce que c'est notre patrimoine il faut tout ça la guerre na batu oyo basilisi batu la biso il faut génocide ba futa il faut ba reconnaître que basala mabe na Congo basala génocide pe ba boma milliers de Congolais il faut batu wana ba pema na kimia boyoka FARDC mawa soutenons FARDC bobimisa misolo combien et FARDC ngo bango wana baso répondre bilo ke baso souffrir nini bolingi ba boma bango nyonso soki bakimi bokangi bango batikala bozo kipe bango te finalement bolingi nini. Merci na Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape J directeur recherche stratégique et personnel Sango Mokonzi pareil à bemiso babiso to soutenir batu malamu kase kolo la yo obatela yango oya bapaya ezali nango ya yote ingeta